Baindo totelema et c'est un peu ça comme babiso sur banda qu'on a bino epai wana bozwami ya kolande émission vers conscience émission ekelama pona kolakisa moto moindo ya uti wapi ye akomi wapi pe yazali kokende wapi epai wana ebele ya bato bazana bisengo kolande la décision o bakonzi mboka bazwamaki lobby pambate lokola to utaki na mwa bo pemi na eteni ya chaîne tolingaki tolobela maye wana mais tozwaki chance wana te batebele basepelaki ntango bakonzi mboka bazwaki mokano ete babar ekwa kokataka na bangonga moko boyo esengeli pour permettre bana kelasi batanga malamu pour permettre bato basalaka baza na temps ya kopemisa pe cerveau na bango po toyebi ke lobi eleki ezalaki ke banda lundi ti dimanche ezoyebana te ngongani ni makelele de lokola ezalaki parmi baactualité po ntina lelo mpe ezokontinue kozala kaka actualité po pamba te mokonzi bakonzi ya ville babayeke babanda kolandela yango nde tolobaki tobenga mpe moko ya bandeko oyo babunda makasi po tokóma ntina badécision ya bongo na ntina ekolamusa makanisi ya bilenge ndeko ndombele botale ndeko ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi koka mbote pe na bandeko yonso bazwi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo molelo ndeko ndombele na banzi bino pe bozalaki informé ntango gouverneur de la ville epai wana na baministre oyo ministre intérieur oyo bazokamba na ye bazosala ne mosala elongo epai wana bazwaki décision babi te ezalaki kutu mibeko ya kala bango nde siko baliba ntango penza mikolo kolandela nde yango nde bazwaki mibeko ete bazwaki mokano ete balandelela babar kolandela makelelo ezalaki banda lundi ti dimanche ngonge ezoyebana te bana kelasi bazotanga bien te ntango bino boyembelaki mokano wana boyembele ngo nini premièrement pour boza pe parmi bato oyo bobunda toyebi mwa mingi kobana na mokonzi ya bangunza fumukusuke muzala pana na ngola bangunza ebele pe toyamba bateleme biloko na bangunza nzomosi ti pe tokomi koyamba bino botelemela eloko wana ntango décision ebimaki bino boyembelelaki yango ndenge matondo lisusu ndeko na ngai tambi na bopesi biso lisusu maloba décision wana ntango toyoki yango tolobi yo kasi bolobi yango na motuna bino mibeko wana ezala uta ancien gouverneur Kimbuta bazaki ko bandelango ba général Kanyama babundaka po ya eloko yango mibeko ya mboka na biso ekoma lokwa ba jeteme ya mibali epa ya bagolikoso c'est-à-dire ataze ko lobana mwasi jeteme c'est juste pour s'abiser na ye et puis atika ye na mboka na biso mibeko yali mais applicabilité na yango ndeze mobulu ba église ba veiller soko sonoriser ba tapage nocturne ba biloko wana ba bekale beta mindule eze biloko mibeko euti kala ma applicabilité nango yango tolobaka République démocratique ya Congo tope ba mboka ya Afrique ezena mibeko kasi suivi existaka te to suivi nde alaka te lelo matondo soko ekokokisama matondo po balobaka on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Bakotonga keloko ya malonga te na mobanda oyo ezena na bopikirikite. Soko jeunesse wana ya lelo tolobaki yango na manaka ya mbala eleki. Tango baction ya masangeze ko salema na baba. T'observaka wa deuil national. Kaka drapeau bendele ya mboka nde kiti. Balobi drapeau eze en berne. Mais ce que j'ai côté l'étando bakoti ya musique bomo mesano bibelu ya basi libanda ce que j'ai koleka na nzila okoka babare ko bete mindule ata eloko moko te indice moko te zeko lakisa ke tozena na deuil et comment nango loyembo et comment nango mo mesano na beni bayaki ba massacrer 15 villageois na Goma ba massacrer ki 12 villageois ezeko leka sa passe motakoti akate bato yonso bakoti na bikalaka neto à l'aisement olingina na matayo olingina sala soko nini yango wana makambo zeko lobama na mboka ya bato yango wana swimbi toute une jeunesse. Toute une jeunesse. Le loco mona bato basé ko uta na mikili ya poto na regrettaka vraiment basunga mibeko wana edzwa isika na mitu ya bato. Yango to ze ko koba koloba bako bamba banzira bako sala baso mouton po ya kolongola embouteillage mais babanda pe kolongola na ino ba embouteillage yeze na ba cerveau ya bato.
yango est plus important boko bamba mabulu bolongola madofolo yeze na ba cerveau ya bato soko bobambi lidofolo ya nzila eke cerveau ya moto eze na lidofolo akoya kotobola lisusu nzila wana bokire bakaniveau cerveau ya moto eze na fulu akoya kobwaka fulu donc aze kolakisa oyo eze na cerveau na ye na environnement na ye lokwa cerveau na ye eze na fulu na environnement na ye fulu ekomonisama moto wana aze koteka aze inconscient akobongisa fulu atandisaki ati ndunda te bobanda na ino na koéduke moto l'homme bainvestir en l'homme mpo mboka eyeba kotambola pasi mpo na bayi gouvernement bayi politique baze kosala makambo ya visibilité c'est-à-dire peuple amonake naze kosala te peuple amona te naze kosala mais sala yango mpo ya bolamu ya peuple kosala te mpo ya kotrompe vigilance mais sala yango na conscience. Est-ce que bafandaki batuni na mboka oyo esengelaki to banda wapi tala motuna basimbaka nyoka na katikati te na motu eze na ntina masese ya bankoko tozwa yango te lokwa babi bakoko bayaki be na sagesse balongoli intelligence te bakoko bayaki na sagesse bayaki na intelligence ntango omoni bwato ntango omoni bazalaki na moyen ya communication tolobi lokole oyo lelo ekomi telefone intelligence na bango yango wana soko tozwi matanga wa elokole wana ezalaki na bason mboka na mboka ezali kointerprete son wana ezali ya matanga son wana ezali mbela ya mokonzi alingi asolola na bakonzi mosusu son wana ezali mokonzi alingi asolola na bilenge ya mboka son wana ezali mabine ezali fete son wana ezali malade ekoyina donc nyonso ezalaki kode mpe bato bayebi kodekode yango etango tozali koloba tozalaki kose communique na lokole na mbula nini na eleko nini mais déjà soko tozongi na bandelaka likambo yo mbala Moïse ne grandit en Égypte tango akei pa beau-père na ye Jéthro na Madian esika balobaka nzete peri moto balobi Moïse ôte tes sandales car ce lieu est très saint basandali wana twaka wapi te bayindo bayebaki kosala bayebaki kokela peinture biso moto tosali na mokili bilamba biso moto tosali bakende na histoire ya textile okomona ke moyindo ndasali elamba yango mondele akoki se promener ni azalaka na so azalaka na bilamba te soko akutana na bayindo te somona ke mondele mesana na vie akozala bolumbu eza culture déjà ute bandela salana mais azalaki na yango te donc pas na ye c'est normal pas na ye c'est normal moze komona moyindo atalati mabele lo copier culture ya libanda mais soko bokutani ezeko ningisa makila mais mono alati boy poni ezaleli na biso te mais babongoli yango ne songenzi na eleko ya telemeli elite intellectuelle esika to kufeli na felika bato ya soi-disant mayele batangisi biso mayele importé mayele mondela ya komi alobi nakutaki bakoko na bolumbu yo moko professeur des universités okomi kotangisa pe bana oyo zeko kamba bakutaka biso bolumbu bongo soki eloko eza solo professeur pe ayebi ke eza solo ndeko ndombele loko eza na eza lokola eza bafingi biso te biloko mosusu eza baréalité ndakisa bakutaki biso na bandako tozovivre nango lelo tozalaki na yango te grâce ya mondele tobénéficie na yango eloko soki eza ya bosolo batangisaki yango mpe yo moko mpe na kati ya société ozomonaka eza ya bosolo okoboyela yango mpona nini kondima yango esaka lokola bauti na ekole ya mfumukusu nyonso ya mondele azomona kaka mabe bangunza nyonso ya mondele azomona kaka mabe bino mpe lokola bozolana na matambe na bango nyonso mpe kaka bozokomi komona ngo mpe kaka mabe eza logique ndeko naokaka motema pasi moto afuti minerval na ye pendant soko au moins 12 ans ya université po azwa soko titre ya doctorat po ye pa kenda ko reproduire inconscience oyo loposo pe mba komaki na mikanda na ye contre expertise ezete bango epai na bango bazali na bagenie epai na biso tozali na baingénieur omoni ntango tolobaka justice esika loyauté yali mobeko yali mais ntango tolobi injustice donc justice ezete ntango tolobi génie baye kokela ntango tolobi ingénieur donc génie azete oh ndeko mais nalobi
tokendaka malembe mpo ya kopesa pole ya bato bazeye kolanda. bandela na makambo uti koloba na banana na makambo etali no justice. Mais tolobi justice. Sima tokoloba nini injustice. Pour nini tokolobela injustice? C'est que justice est réalité. Ndego lingela ki likambo sambama te katamela et sambameli lolenge wana te tolobi ya yi injustice. Manque ya justice. Et pas na bango basé na ba jeuni. Biso tozen na ba ingénieur. Tokoka koloba ingénie. Donc ba génie ba réalité. Yango tozé ba réparateur. Oko kangisa diode, oyebite diode basala kango lolenge kani. Ba professeur basé ko tangisa bana na ista. Si batangisa bango diode bandaka na nini? Soke bandaka na coltan. Coltan wane zalaka chauffer na combien de degrés? Sur chose batiaka nini, batiaka mélange nini pour comme diode. Pour diode c'est produit fini. Te yango tolobi na ba professeur à université basé ko reproduire inconscience. Bakoko na bino balataka bilambate balataka soko nkasa ye patangisi bakoko na biso balataka nkasa te wane ze solo zila toke na malembe même style lelo so ke na ba bato ya lokuta batu lelo bazolata ba mangwanda eze loko mungo ze solo ndeko ndombelo ingeta so ke lelo na forêt équatoriale lokuta ba ndeko no so benga ba pygmée wana ndeko tambi basana bilambate yo so boye yango eloko za réalité ndeko tambi maintien ya pauvreté na Afrika et c'est très bien organisé. Bandako yandele toze komona partout, okei na Sankuru, okei na Bikoro, okei na Gemena, okei na Kisimba, okei na Mayombe, okei na Bandundu, okei wapi bandako yandeleze bandako ya circonstance bandako ya pasi ya kokima baze ko tonga yango po baze ko kokima tango mondela ze ko tumba bamboka. Nalobi moindo atongaka pyramide. Pyramide ezalaka be po ya kobomba banzoto. Moto moindo ayebaki koambome bakor. Nzoto ya Yesu lelo epola. Na mikwa tokoli kese bunga. Mais ba pharaon sila. C'est quoi matia? Logique on ne bo memela biso ngana liberté. Sila. Ozala oso bato bazo kenelele boy. Bino fo bimisa bato boy. Nous sebi que nzoto wana après 3 jours et c'est quoi qui mati ba disciple basali ba témoignage ndenge mata okundolela biso epola. Poka konini o démontrer que ba noir bazana makasi ya kosala ba biloko ya makasi ende kondombele. Soko lobe ko tika ngana pesa ka. Malobe pa ina bino. Matondo. Nzoto ya Yesu epola bayebaki kosala formule ya koamboma yango te mais biso to amboma ba corps pharaonique ba nzoto ya ba pharaon na biso yambo na Abraham yawa ba pharaon bakufa avant Abraham ba nzoto na bango ekutami intact na Égypte soko koti na kati ya pyramide okokuta ba manuscrit écriture ekomama écriture wana bango moko ba loposo pembe balobi soko salamaki na industrie te seke bato bayebaki kosala ba objet pointu po batailler mabanga oyo soko tolobi ba grille ezalaka te mabanga ya pyramide eze superposé ba grille wana eze kolala ba millions de années lelo mondela koki osala gratte-ciel elalaka un siècle te faut ba réflexionner mais ba pyramide wana depuis esalema etikala bongo moto ayebi kosala formule ya koambome nzoto ezangi bomoi moto ayebi kotonga pyramide moto wana aze bolumbu moto wana ayebi komisalela elamba te moto akeli écriture soko lelo tokoki kobeta lisolo ya peinture ya sculpture moindo ndakeli oui non ndenge ni ndeko Égypte moto nyonso yebi ke Égypte lelo ezalaka na soki na lobi na langage moko nyonso yebi ke tobengaka bango mindele malgré baza barabe lelo Égypte eza barabe oke Tunisie Égypte Algérie Maroc baza barabe mais yo bando bandaki kaka bayindo babimeleli wapi bato batongi ba pyramide yebi ke eza ba égyptien o baza couleur moko na biso te o baza barabe na langage biso tobenga barabe mindele tango ya kotangeza ekoleka soko na prier sans cesse et belé à makelele tango bato fo bazala enseigner très bien formé bato bazé ko kufela kotala mindule ya mikongo ya bato Égypte et comme Égypte arabe na guerre à ba conquête ndeto tiki Afrique du Nord to kitinasi Ramsès II pharaon ya métissage ndayeko batanga ka histoire eze ya ko bomba telelo yango tolobi élite intellectuelle sala mosala na yango pasi po nini toze ko tanga maye ya biso te
toze ko reproduire ma etoko salelaka te o toko salelaka to reproduisaka yango te toze ko reproduire ma etoko salelaka te kasi oyo biso to salelaka to toze na yango posa to salaka yango te to reproduisaka yango te omoni tango toze ko loba makambo ya Egypte lelo eze na mboka mobimba na kati ya Egypte tikala à titre symbolique eze bayindo autochtone Egypte oya yebi aleka contredire moyindo mondele yango foto ke la contre expertise mondele alukaka détruire yo moyindo na kolia na komela na kotanga na kozala na yo ya mokolo na mokolo a déraciner kiboyindo na yo poalo na kozala na ye a déraciner yango sur tout le plan tolobi lelo toze ko bunda ba constitution ya bamboka ya Afrika eze ko bala na tena ba réalité ya bamboka mais poni justement pour te reproduire ba constitution ya mikili ya poto ba réalité eze ko bala na te to pesa kandakisa ndeko tambi azena mwana moko akofutelaka ndako ya chambre moko akopesaka mbongo ya bilia 5000 francs congolais ndasoko na zena bana mitano bonifo na copier ezaleli ya netambi netambi fo ebisa ngai loko nga natikaka 5000 francs po ya libota na ngai ndeko ndombele banda pe kotika 5000 francs osino tanga na zena bana mitano ekobala na te soko to ko copier constitution ya Belgique est kokota 80 fois awa na République démocratique ya Congo. Toze na mboka ya plus ou moins 80 millions d'habitants. Ba réalité na biso balinité na Belgique. Bazé ko tangisa bana. Lelo to uti ko zala soko na au moins 800 000 diplômés d'état. Ba uti ko silisa wana jiao. Ingeta matondo. To sepeli ba ti poudre bato bakeiko talana no motaze ko zila na kenda bato bazotanga zila kenda tata zila na société wana soki bato bo reproduire o bozena yango posa mais talana no kaka bato yango bazwaka diplôme soko bazwi diplôme bakenda ko sukisa ne kala moto wana zeko sepela diplôme ya masanga joy to zeko sepela diplôme ya mayele ndeko komela eza symbole ya esengo soki moto ake komelezalaka amoni ke na uti na parcours moko na nyokwami mwa mingi loko na tiki yango nazokota esika mosusu nemonaka moto akenda komela même momboti soki azwi mwa salaire amelaka mwa kopo na esengo ke banda les premiers les 30 ndenge travaillaki azwi lifuta na ye ameli mwa kopo yango nyonso kaka mabe justement yango na mboko ata gouverneur akobina na danseuse moko na podium eze ko inquiéter binote c'est ça moto po se remercier foko po ya masanga soko yei na ndako nona misolo yodwi lelo bana bangai bali ya malamo lelo na sombela bango mabelelo bisoko na zete batika la malamo wana o se remercier te na bomoy yango wana na bilenge moto adwi diplôme ya soi-disant mayele akeko sukisa nekala tokoloba poto bungisa makanisite plus de 800 000 diplômés oyo bauti ko bima lelo bakosala nini bakokenda ba université oyo bakole na université bakokenda wapi soki baye kasi bakonzi soki bakonzi lelo basorganize basali oyo esengeli ya malamu ntango bato bazobima na kati ya université me bazokuta misala yango na fox ya mboka lelo toza na difficulté ke bakonzi lelo baemploi eza te ndeko ndombele mpo oyebi yango oza mpe na bandeko malgré aussi se classe ekala oza mpe na bandeko bazotanga o mpe bauti mpe kosisa bakalakala te soki lelo nyonso etamboli malamu na kati ya mboka bongo nyonso bokose retrouve motu na domaine esika asiselaki kelasi netambi pasi mpo na mboka oyo basimbaka nyoka na katikati tiye toboki kuna bino bozali kobamba esika nzela ebebi te babandaka na kokanga esika tiye toboki okoki tokenda kobongisa nzela batretaka efete me batretaka cause eza nini olelaka kaka cause ya bayino ya pasi ya bayino cause eza nini ndeko na ngai on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée fondation eza cause na ba dirigeant politique na ba homme religieux na ba soko ba homme de science basé mal formé fo bazonga babalisa ba formation na bango na kiboyindo basali science sans conscience batangi mayoyo talisi kozala na bango te
yango ba reproduire bankoko na biso batambolaka bolumbu yango bateyi bato bakoko na biso baliaka misisa ya na racine bakanisi kimbiolongo bakanisi kitamata bakanisi uwiri ntiru bakiri furi nde biloko bankoko baliaki nzoka soko babalisa leson wana na réalité balingaki bayeba te racine oyo balobaki meze mbala te mbala eze racine ntango balobaka pomme de terre tata bongo linyoko oyo eboti fufu oyo eboti kwanga ntango etangamaki na kelasi mutu nyonso presque na école primaire oyo asali école primaire ayebi ke mingi ntango tozolobaki bavivaki na racine exemple mingi to mpe bamakanisi mingi efanda emelaki na baexemple oyo opesi ya bakimbiolongo nde soko ntango obimisi baexemple ya bambala nde yango monisi mais justement linyoko oyo ekomi kwanga oyo esali fufu eze racine mais bato ya mayele wana bazokanisa bakokolo kwa babibaki na état sauvage bazalaki kozwa kaka kimbiolongo nzila yango nde mosisa uwiri ntiru bakiri furi yango nde mosisa baze te tokumba bato na réalité tokumba bato na mayele bakoko balaki mayele mais ntango mondele abandi traite négrière abandi koincendie bamboka ya bato akozwa moto na bikoro akumbie na boumbu na Sénégal azwi moto na Luanda ntango tolobaka Luanda eze marché ya besclave topesaka bato bosembo ya makambo kuna nde sika distribution ya ali bakangi bavaleur bakena yango moto nyonso ayebaki kosala eloko na Afrika mondela kenda na ye atika baoyo yalukaki abebisa abomi histoire atumbi bamboka efase histoire ya bato wana bakei batongi bandako ya ndele na kokima bokomi na zamba fo bobata mamo mbula bobata mamo moi bokozitilize banzete yeze wana nkasa yeze wana bakangi bapai donc bandako tozomona na baforme tozana ngo lelo eza des suites ke batake bino bokimi boservice mais mondele ntango akomi kokanga bato ya mayele bato ya ntina bilenge ya makasi po bakenda kotonga Amérique bato babandi kokima bato babandi kokima tango bokimi bokomi esika oyo mboka efanda bato te bokopema wana bokoluka bilia wana bokozala nani wana na tanda po bokuti kimia wana bokotongana nini matériaux ezete bazali koutilize nzete bakuti nkasa bavivre bongo etikali lokola ezaleli na bamboka pauvreté wana installé pa ya loposo pembe donc biloko tozomona pa bapeki be lelo to bakezaleli wana bakoko na biso batikala kosala na yango te mais yesima ntango kiboumbu efandeli meli bango mais tata soko badepouye yo yonso zena mais botala na ino kaka ezaleli ya bango na yawe na bango soko na exode azali koloba na bana Israël dépouiller les Égyptiens soko kangami ndako na moto oyo azali na misolo bobima maboko pamba te bodepouiller kodepouiller ze koyiba na mwa stratégie donc nzambe na bango déjà tinda bango na moyibi bongo tango bayakao soko nano lelo peuple azali komona na lokola azali veillé mais loposo pembe azali koyiba sans réserve bongo tango wana bandaki koincendie bamboka yiba ndenge nini akumba biloko yonso ya valeur po koya na bango na ino na Afrika nzala mpasi bazalaka bakanibale bazali kolia na entre bango botanga histoire ya France 16e et 17e siècle nano kaka ya France na lobi mosika te 16e 17e siècle bazali kolia na penza tata ya lopango oyo akani mwana ya voisin akolamba soko pe na mosaka soko bakaka na mbila kuna na ebite alei mais bato wana lelo bakomi ba donneur de leçons bango fo baya kote ya baindo bango nde soit disant ba civiliser monde mais pour botala lelo mokili eze dominé na loposo pembe botala ezaleli nini dominer mokili homosexualité bestialité bakosalaka bolingo na banyama na yimbwa moto azali kosala bolingo na yimbwa na soso ça n'a rien à voir na makametali bonzambe wana eza bato plus mingi bazana ba pratique moko ya mabende ko nini obengi bonzambe na moto pena nini obengi bonzambe moto akendaka église akoki jamais koliko ko pratiquer ba biloko wana ya ba mobali abalana mwasi na mwasi abalana mobali akino ko pratiquer ko sangisa nzoto na nyama ya mwasi to pe mwasi na nyama mobali na bato pena bazana ki bonzambe ba mindele nyoso te bazaka na ba makambo wana fo kolobaka ndeko na ngai eza na catégorie ba mindele moko o bazaka na mais mingi ba mindele ba vandi na kati ba principe bonzambe mais vous allez rappeler na courage kolobela ba biloko wana soko yalaki na contexte wana yolobi papa actuel alingaki atia
tribunal était ya pédophilie, tribunal était ya homosexuel na Vatican. Nalobi ebele ya bato lelo bazo sala pédérastie ba yekoli yango église catholique. Basali ya Nzambe. Bino nde bokanisaka bango basali ya Nzambe. Basali ya Occident na mabele ya Afrika. Tokanisaka te sa bongo bongo tango ba porter sango ya kolo Yesu basa banani basali ya Nzambe. Yo komi kutindikisa bango ke baso travailler na makametali pédophilie bango basa ba champion ndeko na ngai. Ndeko tambi na lingaka so toze ko sosolisa bandeko balandi. O ba pesa kabiso ntango to tsonga te na mokandalo kwa Biblia. C'est-à-dire ze mokando esalama na bambeba tokoki koloba bato basalaki yango ndire baki pena mayele mingi te me bazalaki nde mwa bamalin lokwa baki mbango na posa ya kokosa ntango ozali koloba bazali koteya sango ya Yesu soko tolobi totuna ki Emmanuel balobi yango na bana Israël Dieu parmi eux Dieu parmi bana Israël kombo ya Emmanuel ntango bolobaka Jésus Barabas alaki bar Jésus alaki ba Jésus bayaki bele eze surnom te yaki yanke nete vieux mujos donc quoi type ngo yaki moi yanke yaki akotambola na kuluna nde ba obenga ye Jesus a kuluner yango monaki tango bayeba kanga ye moto moka bimisa mopanga alongola soko mbila moko ya Romain Litoyi mbeli ona bandolela malala te batambola ka déjà na ba mopanga yango moni ya panza ba mesa ya bato na wenze non ça n'a rien à voir avec la réalité ya bamboka ya Afrika. Ndeko boli bisi okendaki penza mbango zongo nona lisolo zobeta ke papa instauré ki tribunal mobimba pona ko sambisa akuti oya utaki kolongwa a démissionné te alobite mais ndenge nini bato yo tango kaka pédophilie na respect na ba norme ya media to ko kotia belema wana te. C'est-à-dire tata moko ya sangolo ko benga kotika pe nzefu ekitaboye azenzefu bele azeko kozala likolo ya mwana moko ya une année ya 2 ans pour basala na ye bolingo tango kaka pédophilie bato bazeko kanisa o ba pedende ba benga ka bango ba pédophile te nkota yango ya bisote tokendaka kotalaka na dictionnaire ba pédé bazeko pratiquer pédérastie. Maintenant tolobi pédophilie eze tata moko ya mokolo basango moko ndenge basalaka misa wana azeko komisa bana ya bato bakolite wana bagoli gosona ya kobebisa sima na bango eloko ezo régner l'église catholique eloko ezeko régner basé na au moins 5000 dossiers lelo ezeko sambisama na États-Unis mpo ya pédophilie mais eso lo ba matin ndenge nini silence c'est que biso ba africain to na babiloko na vraiment to mikotine mais yo batindeli yo senga luketo makambo ya ntino koyeba ndenge nini yo pa na yo bauti na mikili ya poto esika kimi éducation ese baye kosala bakermesa owa zala bango bati action masanga 1+1 soko 2+1 mboka ya benkosi mboka mobimba fo mikongo ya basi elekaka banda tongo timpokwa mboka mobimboka mama moko tata moko mokolo azali koleka mais na yebite soko lingi okoma lokwa punda lokwa pakasa likolo ya moto mela oyo tafuna oyo nzete oyo ekokomisa moto mbonda yango kaka esimbi mboka ya bato mboka oyo tozali na posa ya développement bazali na ntango te batala depuis esika touti na 2000 nano année 2000 tobimisa combien de finalistes basisi bazwi diplôme d'état combien basilisi na licence bazali kokenda kosuka wapi wana bakotala te bato basilisaka na licence po kenda kosuka na cabine téléphonique mais po nini te tango asilisaki kaka diplôme d'état zwa mbongo wana atangeli soko 6 ans ya université a investir yango na cabine téléphonique te soko tokosala oyebi eloko ezali kozanga na mboka oyo esengi totala tozala na baministère ya suivi bacontre expertise yala to ya mortalité lelo awa na République démocratique ya Congo to ya mortalité AVC yalaki te kati ya bato lelo AVC komi lokwa monnaie courante ndenge bayilo poto bakolobaka ministère la santé ezali koexiste nano bafandi te basala baconférence batuna peuple na biso azalaki kokufa te na AVC mais boni lelo akomi kokufa na AVC te esika touti bankoko na biso bazali kobota na césarienne te lelo césarienne ekomi
monnaie courante kutu kobota lelo ekomi soko mwasi akei kobota yo mobali na famille na ye mwasi fo botikala ya kofukama maboko etali likolo kobelela yawe mpo boyebi te soko akozonga nzoka na bankoko na biso bamama mosusu balaki aoki mpasi akoti kaka na ndako boyoki ngien mwana botami lelo césarienne ministère ya santé ezali koexiste me bafandi te batuna mpona nini lelo kobota ya mwasi ekomi mpasi lelo tozali komona phénomène ya bakisi périmé moto abeli malaria balobi malaria esukaka na kinini bapesi kinini malaria esuki te mais chose bizarre na médecin alobi en tout cas lokola kiso esimbi te bokenda koluka pasteur ye moko médecin esengelaki ya mituna asala rétrospective mais kisi oyo yango biso toyebi esukisaka malaria mais turo po nini topesi yango ekoki malaria te akei te sur le plan scientifique tango mosusu kisi eze périmé tango mosusu lokola biso te nde tosalaka yango basaleli biso kisi mosusu bakosi yango kombo kinini mpo silisa mayele na biso te akimi mbango alobi maladi oyo nazali komona yango clair te bokenda kotambola ezosalama mpe ebele bamaître ya avocat komona nazoyebi soki ya dossier nazomona eza comme problème ya famille mais ye avocat azali na dossier na yo afandisaki déjà gorigoso moko kuna na restaurant lobi commandé ayebi ke ye moto akokenda kofuta tata ata yo ozali na réseau ozali mobola moto azali na tort azali na misolo nani akopola mpo ye fa kenda kofuta biloko gorigoso alei kuna nalingaki naloba tozonga na mokili ya baconscient tokenda te kosala maye tokosalelaka te yango tosimbi élite intellectuelle ntango tolobi bamédecin bato basoi-disant mayele ntango tolobi baavocat bato basoi-disant mayele lelo tokotikela bango ntango te mpo bango bareproduire inconscience bazali koforme baauxiliaire oyo bayebi te kodéfendre la felika yango tozali baobservateur na esika tozala bacteur yango tozali baobservateur esika tozala bacteur bandeko bozolanda biso émission eza en direct banimero eza affiché so boli boréagir na banimero oyo eza awa bobenga biso na banimero eza affiché wana émission eza en direct ndeko ndombele tozwaki mpenza mwa élément moko moya mokonzi ya bangunza fo mokusu ke mozala pana na ngola ekozala malamu to proposition batelespectateur na biso comme ça tokozonga po eza pe parmi babiloko ateyaki pisi mingi jeunesse na bamakambo ezali koloba awa bandeko na regiso boza prêt bo balancele biso élément oyo fo mokusu asalaki moi extrait ezaki émission moi extrait émission mokonzi ya bangunza fo mokusu ke mozala pana na ngola asalaki mingi yango tozolimbola ete bokonzi ya lelo tosala makasi ebala na makasi na bokonzi euti koleka ebala na makasi na peuple ebala na makasi na peuple po eza na eloko moko bolongola na mitu ya peuple état de droit bolongola ngo na mutu ya peuple bolongola na mutu ya peuple le peuple d'abord bolongola ngo na mutu ya peuple tokolimbola ngo mpo biso bato tozososola ngo peuple oyo soko yebisi le peuple d'abord azozela olesa ye olatisa ye opese bandako ekowuta wapi mbongo banque mondiale na fonds monétaire international si bakanga soki olobi na mutu état de droit elingi koloba nini d'après ye akoki kosala ne nyonso oyo akoki kosala parce que droit eza lokola mérite ya mutu mais nzoka il faut kotia na mutu ya peuple le devoir. Nous voulons un état de devoir oyo yo peuple ko devoir na mboka na yo ozo sala nini po na mboka na yo parce que yo nde mutu kosala po mboka ebonga eza yo libala na l'état ya kopesa mitindo parce que bazokosa bino ya makambo ya dictat. Oh non, c'est la dictature. Dictature, eza mundele mutu azoloba te. Mais mboka moko te ekotambola na soi-disant démocratie diabolique ke boke mofingaka bakonzi ya mboka ekotikala kosalema te.
so bolingi bosala ngo biso tosenga bino bo so bolingi état de droit hein de devoir te boyebisa tata mokeli soki osengi ke mbula mikolo enoka te bosala baparapluie te na baimperméable mais soki eza état de devoir donc tata mokeli aimposé bino mbula bokoyebisa ye teke longola mbula na yo bokondima yango kaka sikoyo imposé elanga bokondima kaka boluka bilamba mali moi banda kobima na este ke nodalaka na west nanu boreklama teke tolemba mpenza systeme oyo malamu bongolela biso awutaka na west abanda koya na este mokolo moko te bolala mpe bolamuka boye ata bino bayindo pasi eleki bolobake no bochange biso tata mokeli mosusu yango wana tolingi nde tolimbolela bato mpo bazwa bososoli mpe mayele ete état de devoir elingi koloba biso tosala d'abord mabele na ngai pas le peuple d'abord mabele na ngai mon existence ngai naza na mokili mpo nani nde wana omoni eza teke botyaka maboko leta ndako ya kosalela biso leta osalela biso leta ye ntango tobalani tosengi badwane ekita batrakaseri po trakaseri esila fo boboma babare na mokili oyo parce que biloko wana batrakaseri nyonso wana ozomona wana na baniveau nyonso parce que batondisi bamakango partout batondisi ambiance bongo akozela mbongo akosala ambiance wapi salaire moke fakangakanga bato kaka osomona bakangi yo boye bazotuna yo droit de circulation mais naza deya na permis de conduire naza na assurance okamwe tata masolo mosusu okepene esika payage ezali bayebisi yo motuka ya 12 tonnes motuka 12 tonnes ememi 6 tonnes balobi na yo osali surcharge siko oza komituna me motuka eza na 12 tonnes eza ndenge ono ifalo omema 5 tonnes wana nyonso mpona nini bandeya kaka donc oye kaka boye bakomotuna bato na bakarte ya babateme osomona omoni mpena moto akangi yo mikanda nyonso toka karte na yo atuni yosambela soki biso osambela wana lingomba yo na lingomba bato wapi karte ya lingomba na tozokende ti wapi omoni biloko wana nyonso mpona esila eza kaka terrain ya ambiance parce que bana na biso baleki na biso baza na posa avenir lobi ifo tofongola bango babanke e tolinga mingi babanke ezala na maboko ya banational ono na maboko ya baétranger bozongisa ekonomi na maboko ya banational makambo mingi ya mabe ezali na kote économique parce que baexpatrie nde bato basimbi mingi ekonomi eza mabe mingi peuple moko te akozwa développement na maboko ya mopaya mokolo bokomona bato na kati ya mboka bavandi bayokani balobi ke kobanda lelo tolepe bantilope ebele na basimbriki moto na moto alongola mokala ne moko ya manioko na mokala ya nguba na masango tokende kobwakela bantilope na basimbriki na zamba balia mpo baya sante wana mokolo mpe mondele akokanisaki tikana kende osala bolamu na afrike mais soki mutu azalaka na mawa na antilope te ata amoni ye na mwana akoboma kaka ata amoni ndeke na zala akozwa kaka yebaka te mondele akotika bango nyonso kaka bayaka ekozala na moko te akotikala kokanisela biso bolamu ata bo bomoni baza bo ti bazolata bakiloti na mapapa bakoteli biso na basite kolia bamatembe bose rappele na bato oyo ya corps de la paix soi-disant corps de la paix ya baaméricain bazala kotambola na bakilote kotambola na bamboka bakoti na bavillage bazalaka baespion ya kozwa bainformation na mboka lelo mpe oria pa yekaka na même système kilote atekisa mikate
atekisa gratana bozokotisa eti na palais du peuple ndeko no moyindo aya otekisa galette na palais du peuple te mais bikolo ya bapaya baya kotekelaka bino ba honorable bamikate mpo boliaka te na bandako na bino boya koliaka bamikate bapaya bazokotela bino ti kuna mpo baye na mapapa bozobenga bango baza simple baza badegize aza ne simple mais motema ne mpe simple molimo na ye mpe simple makanisi na ye mpe simple matondo mingi bino bolobaki soki en bon entendeur bokanisaki epai na biso eza te mpo bolobaki en bon entendeur sali biso epai na biso ezali miso ezomona matoi ezoyoka loba mayele ezanga yo ndeko ndomele telefone mpenza kita bamessage ye ebele kolandela bamituna totuni mpe na baargument oyo bino biyano bino bopesi mpe na élément oyo bandeko bauti kolanda wana ye mokonzi ya bankunza ndeko ndombele tozoshite mpenza na soki émission na biso l'état nini bokosenga na l'état pamba te bolakisi bamabe esiki evandami elelele eloko pene sepelisinga ntango olobi fondation soki eza ya mabe bokoki jamais kotonga eloko ya malamu likolo ya fondation ya mabe eza trop profond eloko wana tokoexploite yango vraiment kaka licence wana kaka olobaka wana tokosalela yango mpenza émission expliqué fondation ya mabe ezaleli wapi ndeko nini kotalisa jeunesse oyo bazolanda biso na ngonga oyo nini kotalisa bapaster oyo bazolanda biso na ngonga oyo bato ya mayele oyo bazolanda biso na ngonga oyo batelespectateur ya lolenge na lolenge ya baklasse nyonso bazolanda biso na ngonga oyo na bakonzi bango moko kolandela maye oyo talisi ana mokonzi ya bangunza fo mokusa uti kotalisa nini kotalisa la bango pamba tozoshite pena na soki émission na biso lokola piste de solution ya bamakambo oyo toza koluka mpona bolamu ya peuple congolais to mpe bayindo maloba epai na bino matondo ndeko na ngai tambi l'État a reconnaître la valeur na ye. Alongola kotala valeur ya bato na papier. Papier ndeti nini tambo diplôme soi-disant. Pour lelo okoki o exceller. Soko zangi papier aux moins important. Bino mokanisi soko bato batiaka ne songanzila kate pour le bakaka na bato tanga etelo ya bapayata. Soko lo baki kaka je suis docteur 1. Nde balingaki babanda ko na nyonso fu mukusa lobaka classe ya mondela tangiti mais mokili yango ya kozala auxiliaire te mondele nde atia bongo unité de mesure ya intellectualisme et papier unité de mesure ya mayele et diplôme okoki oloba nyonso ya tina okoki ya na ba proposition piste de solution nyonso ose moins important soko au brandir diplôme d'état te nzoka nde bisika yonso mokili yonso oyo lelo etombwami na ba valeur lelo balakisi biso mboke kotambola kato ko bongaka na etelo te partout na ba pays développés États-Unis etelemi na misala maboko lelo soko sali mosala maboko c'est moins important par rapport à moto akendeki na classe kasi to sengi na bakonzi ya leta batiaka bakenda na ino kaka tena kowelela ba poste ndenge tozeye komona wana o baati lukwebo aki na FCC kuna esimbite demande d'emploi esimbite ye wana ke isoko na cache lobi toki akendeki pa premier ministre ilunga kuna yango te moins 100 personnes wana bazeye na gouvernement bakokite kokanga 80 plus de 80 millions d'habitants en otage te par contre sengelaki na bango bafanda bakomi wana na azaro te bakomi bakonzi ya République démocratique ya Congo po bazalaki na bilembo ya kokamba me bazalaka mokonzi soko bakambe mibali oze mokonzi po ya libota na yote oze mokonzi po ya libota na yote tango mboka ezeye kozinda bango bazeye komona to bazeye komona te toyebi ke bazeye komona raison pour laquelle bakimisaka bana ya bango na mikili ya poto po nini bazé na posa bana na bango baza en éducation autre que oyo eze awa bazé na posa bana na bango baza na enseignement autre que oyo eze na mboka bazé na posa bana na bango baza na développement mosusu par rapport à eze na mboka nzoka nde soko bana na bango na biso tozala esika moko bakosala makasi enseignement ekoma malamu bakosala makasi éducation santé ya bato ezala bongo malamu mais nini ezeko sala de génération en génération
Mobutu alaki awa Mobutu aleli. J'ai été trahi par mes propres collaborateurs. Président Kabila Longwa walobi soko na alaki atana na 11 personnes à kosala na bango. Dommage que n'azé même pas na 7 personnes. Yango tolobi na président Félix Tshisekedi. Azé ko asime. Po amona ki Mobutu ndenga aleli. Amoni ndenge président Kabila Kabange aleli. Ya kolela te. Po alela ta za na mayele. Toze na IBTP. Oye ze ko tala organe ya construction awa na mboka oyo. Mais pour batonga tanzela 1 km, faut chinois ya. Babo ma IBTP. Donc considération des valeurs olingo loba pa na biso. Mais yango na lobi to zebe auxiliaire. Est-ce que na IBTP batangi saka bango lolenge ya kosala banzila? IBTP ba kotangi sa bango lolenge ya kotia pona mai. Te bato yonso baze ko développer tozaki na IBTP yango tolekaka wana tozena bakulutu bakendaka maîtrise na Japon. Vendredi samedi ezalaki po ya bana mboka bétranger boko ya te mokolo oyo bango batangi na mopepe na mai na moto batangi milimo ya bankoko na bango wana na kati ya université wana na kati ya université baye batangi na Chine bayebi baye batangi na Japon bayebi mokolo wana bino bétranger boko tanga te bango bakei kozwa maîtrise bato yoso bakotambolaka de pair na milimo ya bankoko na bango yango moni qui rebelle Jalobaki, sachez-le sans Fumukimbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Yango Torobi ne songanzina Fumukusu kia muzalampanda n'Angola, Mokobi misala ya 1921. Kola kisabato Fumukimbangu, bolo bate Fumukimbangu, a sekusake bembe. Toebi Fumukimbangu, a monisaka bakufi miso. Toebi Fumukimbangu, a telemisaka bakoka te. Wane zalaka langage spirituel. Alo bana baindo, moindo zeye akokufa. Esengeli na yo sekwa. Moindo zeye mokufi misu. Esengi na yo mona moindo ze soko kikata esengi na yo tambola moindo akufi na nini po moindo ze observateur po alia fo balesa ye yango baye koyela yo soko bisuka ya dendo na makoso po lata il faut balatisa yo yango na mikadi midinda ya minene ya tombola baye ko bwake pai na yo moindo oze inutile ofandi na mabele ya bomengo Mose mobola ya yambo. Ba kontina biso balongwa na ndelo yo loposo pembe imposa. Valera moto desus otanga wapi te. Yango toze komona bane bele baze ko kela wa baze négligé po baze sans diplôme. Mais batuna nano bisiko eze ko pesa ba diplôme. ISTA, IBTP, Inikin et si basali nini na mpaso ekomeli biso. Et si basali nini na mpaso ekomeli biso de kondomé le TV penze salingonga to promettre bino bandeko be mission boye bokozongo kaka awa de mission ba gère ba argument boye to pipo makanisi ya boye bokozongo kaka awa wa ne mission ba inde to telema yango fo bozala ba fidèle chaque lundi na 22h chaque lundi na 22h et chaque vendredi na 11h on est allé na télévision na RTVS 1 chaque mercredi na 21h10 et chaque vendredi na 22h20 wana na RTVS 1 MPK wana na radio fréquence ali 89.0 comme cela ndeko sango pona manaka émission ya boye toko ya mande kondomele TV salingonga toko exploiter ba makambo malembe mituno na bino ya ki penza ebele ka se TV salingonga et siko zali sosola ete tokelamaka po tozala bawumbu te tokelamaka na tina ete biso pe to bénéficier na bomengo eza na mabele na biso soki kutu moto aza na bana mibale moko ya kizengi moko ya mayele alinga kufa akozwa ki bomengo na ye akotika na mono aza mayele po abatela meme ndeko na ye kizengi ekoma pa nzambe nzambe asala erreur apesa moto moyindo ma richesse mayele ake kopesa mundele esalamela wapi nani bapesaka richesse pour battre. Ça pour nous amaele. Donc net aux arana ba richesse lingo ba keto zapi maele koleka ba bindele ne kondomé la peste ba piste de solution ko sala été richesse na biso to bongisa yango. Yango to bibo tika la kaka brancher na RTVS 1 chaque lundi na 22h, puis chaque vendredi na 11h. Kimi nzambe za na bino to kutani na poso ezali ko ya.